L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Mais hydrogène, nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mystère Siatoli. Nazala moninga na yote. Nazala moninga noté. Papi Gen tolobe la vie. Avec Adilo Dolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazala moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois, prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen, tolobe la vie. Papi Gen, tolobe la vie. Topasi Bilombo t'es partout Bolandaka Biso à travers tolobe la vie officielle. En tout cas, merci de votre fidélité. Merci na bande konyoso oyo. Boza Kobenga Biso un peu de partout. Nous sommes de cœur avec vous. Tous ensemble. Natolo Belavie na lobara chaque fois soko yé awa il faut nécessairement robi mabongote. A soko koti il faut oye kolelo ko moko ya sika. Ndeko tozana je crois que ebelebe ba yebié. Ba o ba yebié était bosi pour occasion mone Natolo Belavie. Bo yoka azanani asala kanini. Histoire ya mboka na biso. Ya na bateau bazo komakango. Mais bateau so tali bien bazapé un peu délaissé. Babi consommons congolais to sunga bande konabiso ndeko sala musala ebele. Merci la grande équipe à Tolobe la ville honorable 4 fois prêtre Washington grand pays naminique. Merci na Washington. Merci Eric Shimano PDG authentique Pinoce Agostino Masosa papa social. Atobeta masolo ya Nyarkos azaki nani bokoyoka yango ndeko mbote mbote Papi Gena. Bonne santé, ça va? Ouais, kitoko talaka malili bandia no malili penze zali mboka poto donc comprenez malili ya makasi malili bandi ouais c'est un mingi ya yambanga une émission na yo pona koyeba masolo yo komona nga manwana kitwa Manwana Kitwa. Ah ok. Donc poste nom, il y a un prénom Kitwa. Non Manwana. Ok voilà. Authenticité. Voilà, recours à l'authenticité. Bon, si on est na yambio bo na linga batu ba yeba ozanani et puis osalaka nini. Et puis na yambio d'abord pour na nini. Bon, yambi ngai yo mongo na tinlaki ba message pe na ndenge na uti ozwa prix littéraire, prix international, prix savoir pour na livre na komaki histoire de Bateke. Donc yangwana ba pesa nga prix ozaki ne sengo ya yambangai po yeba na sala nini ndenge uti otuna ba livre ni na koma pe livre Nyarkos yango étude sur la sape et la religion kiteni. Bon ngamoko naza électromécanicien, donc na diplôme d'état na ngai na institut Bonso Minanjili. Na sima na na poto awa na ki na tanga na ista na sala préparatoire pour na ina poste comme ingénieur. Na poto na sali formation ya technicien, donc on a un certificat ya technicien de maintenance na électricité automatisme industriel. Na sima na un diplôme DUT génie électrique et informatique industrielle. Donc diplôme de université de technologie. Sur le diplôme on a la licence pro SARI, donc système automatisé réseau et informatique industriel. Donc on a l'électromécanicien. Ça là on a bon ça machine, donc on a des compétences moi ébélé na domaine agroalimentaire, na ça là na aéronautique, na plasturgie, na logistique, bon. Voilà, c'est quand que nous ba pesio prix na livre comment qui a Bateke. Bango ba mona ki nini oyo intéressant ki bango po yo o remporter prix wana. Bon prix littéraire savoir et ali prix oyo ezali na ba chercheur ezali équivalent ba chercheur. Bon ndenge concours esale maka mbula nyonso. Donc journée du manuscrit francophone. Ngai sika siko yo tana sali na komi livre na ngai na tindele bango pe na participer na concours. Donc tant batali ba jury amone ke makam na komi eza pena makam ya malamu na landi pena ndenge ba recherche scientifique et salimaka ya wana sikashiko ba pesa nga prix wana to yaki mi balé nga na camerounais moko nga ne siko ba yo pour na livre na nga na ko zo grand prix prix littéraire ya savoir. Voilà, siko yo livre na yo oyo
livre oyo eza ya nini sikoyo livre okomelaki nani oyo ezali livre ya nganti Stervos Niarchos l'unique et le véritable pape ya religion kiteni l'unique et le véritable l'unique et le véritable po muso azate pape muso azate voilà donc livre oyo ntango nakomi yango eyali na inspiration parce que inspiration ya te batina yenga na koma livre mpona banda okoma o na 99 mais na 98 déjà na 1998 na banda oloba ayo oza malamu nge un jour bakoma histoire ya Niarchos bato batanga mpona oloba nima mpo bato bavandaki na ye bamaster na ye baami na ye bandeko na ye bakokoma histoire na ye yozoelikanti oyo na 1998 na 1998 donc banda ja oloba yango mais nayebi eteki ngamu na okoma livre donc ekozala malamu mpo lobi soki mutu aye abandi koloba makambo bakozala na livre tozala na livre ndenge Lumumba alobaki biso moto okoma histoire na biso donc soki mutu bakoma livre mpo soki mutu aye bakozwaka livre batali so likambo ekwei bakozwa livre bafungoli bakoyeba makambo nini yango ezoleka ndeni ngwana ebulu nanga ezalaka mais ngai sikoyo inspiration wana nini oyo epesama mpona koma donc esalema na 99 donc nakolekana nayaki na Château Rouge namoni basi mo baobeta masolo ya bilamba bon makambo na oloba ba détail nango eza na kati ya livre mpona koma yango basi baobeta masolo ya bilamba o moko alobi akolata bacuir nga siko nayaki na nsima na bango nayoki esalinga neti bon nayi bon natuna na basi wana tuni mais boyebi moto abanda makambo bacuir bango siko bamona yango mystique batele baotala ngai boyebi Niarchos moko azalaka abi oui papa toyebi ye akufa avant donc ngaku nazaki na Kinshasa tango ebemene yaka bani ngabi ozala malamu un jour bakoma livre na ye po bato baye bazalaka nani ngai basi wana ye bango te bango mpe bayebi na bango te donc tosolaka ndenge wana mais esprit ekutani tosolo e opesaki mbala moko mwasi wana na bi ozala malamu bakoma livre na ye abi oui papa ozala malamu bakoma livre na ye po histoire na ye yebana malamu nga mpe kaka ndenge tosola mbamona yebisi na bi nga mpe nakokoma na livre yango ay papa koma ngo donc tabiga papa koma mbala mona oka nzoto nge kuta ninga na ko vibration penda banana mutu tina se na yebisi mo sona biba koko ba pesi ngai autorisation na koma ona okoma donc ne pe histoire okoma histoire ya Niarchos e bandaki wana sikoyo déjà ko sala livre pona Stervos Niarchos Niarchos batu ba qualifié na ba kombo belé hein mais c'est vrai que mutako maka malamu soka si la personne ne plus akoma toujours azaki bien mukolo mutako mais Niarchos de son vivant batu banda ko ba trop pona ye non qui délinquance qui nini mais yo zwa ki likantia ko kombe c'est-à-dire ya ko rendre mutandengo na hommage na ndengeni oui nde na ucho ebiso ke inspiration ndenge yaki eza euti inspiration euti na likolo donc euti na esprit ya mukili bapesi ngai nzela ke na koma neto baka bana bilaka donc na yaki mwana elaka mais na yebaki te donc tant pe pesami na yambi on pe na motema moko na sombi caméra na sombi dictaphone na sombi ordinateur na banis ko sala ba recherche mais ba recherche na siko ezalaki à partir ya banzembo na ye est-ce que makambo ya loba na banzembo na eza ya solo to ya lukuta soko eza ya solo ba prévenir ezali yango sika siko ba prévoir ya robimisa siko yo livre bateke livre oyo donc ezwi ngai 15 ans na 15e année ya recherche na ngai na ye aussi ça livre oyo donc ba bilo ba document ezali ya route bat mso amona ona te na yebi ke neti papa Mumbele to papa ya Niarchos eza na André Mpika azalaki muto ya nino ya Bako atunaka ya abi mutekeni na ngokutu oyo Mundele asengaka enzela po azwa mabele mais na regreta mingi tangu na komi livre oyo papa Mumbele azate Niarchos pa azate po balinga elinga ozala sengo mingi pona bango bamona ba traité oyo ngalema asinaka na stale asinaka mikanda donc ba devsaka stale mabele ba pesa ma stale mabele te donc ba vérité eza mingi amoni ba livre ko ngata na komango na komo na esprit moko pédagogique pour na relaxer batu ba ko comprendre makambo ya ba livre moko esenge ezala neti na ba ndaku na ba bibliothèque na ba école na ba université pour ba ko rotanga ba ko comprendre vraiment histoire ya solo ezaki projet moko ya mwa mulai so tali bien eza projet moko ya mulai oyo déjà aussi sango à peine dans les yeux ba 15 16 17 ans mais patience on nous alaki ndango et puis au sein de pour réunir ba makambo lobi na kata livre wana bon
nasalaki ba recherche donc na bien à partir ya banzembo na ye bato ye atanga bakombo na bato mosusu mpe nayebaki na banaye sikoyo kotambola koluka bato wana kosala bainterview na bango donc nayaki na dictaphone na caméra oyo alingi na filme ye nazwi mpe maloba na ye na dictaphone ntango nakokóma na ndako nasali batranscription nango banini donc bon misala oyo nasala nga moko de A à Z na kokoma livre kosala bamise en page banini na bandi ntango bato bazomona photo ya Niarchos so baluki photo bakomona yango te eza interview asalaka na Brazzaville na 1988 ntango akende na hôtel Mbamu Palace naponaki nasala capture écran oyo mpona na ndenge ke Niarchos avandi azokoexplike sikoyo vi na ye lokola bato bayebaki malamu te sikoyo azwi ntango vraiment apemi bajournaliste neti nga toyani po papier gen ozotuna mituna moi sikoyo ndenge likanisi nga nasalaki livre yango mais livre oyo sikoyo nakomi tome 1 parce que eza ba 3 tomes. Ah bon? Eza 3 tomes. Donc vi ya Niarchos na yebi yango banda tanga zalaki pa na bango ti ndenga ye mikili na ndenga ye okufa na banzembo ya sala ba concert abeta tout na étudier yango. Ozomo Niarchos soko olimbisa. Siko na obimisa tome 1 donc ndena komia étude sur la SAP et la religion kiteni. Na linga na banana na makanisi na ye. Po bat ba yebi na betiquette ebele o azalaka délinquant azalaka voyou azalaki musicien asalaka religion kiteni donc na linga na banana awa na simasiko deuxième tome ya banzembo nyoso ya sala na sala ba texte nango ya lingala na traduction na français na ba explication troisième tome nde siko ezali vi na ye ndenge nini ya mbotama na ye ti na liwa na ye. Bien, alors sikoyo Niarchos akoma poto na nini? Niarchos akomi na 1977 na poto na Belgique. 1977. Nous sommes présents dans le livre. Bon, on a livre na sali ba détail on a na troisième tome on a zol ba siko vina. Ah ezaka makanisi na ye. Voilà. Ça pesa nini religieux qui teneza nini azali nani. Donc to solano ka awa, to solano na livre. Siko exceptionnel nous Stefos Niarchos. Vineza ranengani. Bon, Niarchos vina ye azalaki mutu azalaki na kati ya ba faire na kati ya business vina ye yango wana mazalaki auteur compositeur donc akoma banzembo oyo eyebani mazalaki pe penseur mutu aki na makanisi ya ebele donc ali makanisi makasi alobaka philosophe donc azalaki pe panafricaniste azalaki pe humaniste. Voilà, étude sur la SAP et la religion kiteni. Niarchos akotaki na makambo ya SAP oyo nde parce que toyoka ke no SAP ndenga na yoka kababa ke no SAP ba Congo ba Brazzaville mbaya nango parce que Niarchos akotaki na monde ya religion kiteni ndengeni. Non, Niarchos akota na monde ya religion kiteni te. Azalaka bana zaki na Kinshasa. Wana gut mambo ba saper ezalaki te, mambo ya religion kiteni pe ezalaki te. Aki déjà na makati. Pour moni biso tout ça la confusion. Sapé bien sapé eza nino yo maloba ya ba français bana kala ba français bana oloba yango wana ku déjà soko koti na ba Google koti usali ba recherche au moins déjà na ba 1919 bana oloba sapé bien sapé et ba livre ezali ba koma yango biso pa na biso to oloba dambla na crack donc ezaka équivalent moko na sapé donc so mutalati kito ba ah là obeti crack au d'emblée donc ozaki olati kitoko ba putule e mata makala matika omona ba basala ba zazu ba nini ba tellement kitoko mais comme on est à SAP wana ndenge ba Brazzaville ba na koloba eza ozalate comme on a siko ya SAP et ye siko na poto tango ba Niarchos akutani na ba Congolais Brazzaville nde tango bisika makambo ya SAP nde siko eye obanda mais ndenge na salaki na ba recherche était ba lobaka ke eza André Machua ye mutabanda makambo wana na Brazzaville makambo ya SAP mais siko ana poto ya libana ba année 50 donc ba on babani masolo wana donc Niarchos tanga yo kota na kati ya France nde siko yo makambo SAP ye ko banda tinenga ko sala religion kiteni ye poto na ya Belgique hein ouais comment na Belgique mais siko manengo lobi makambo rolata ba défi même ya rolata na 1972 ba na ba conflit na nyoka longo obi kazwa pena nino conflit bon na komi ba détail na kati ya livre azwa valise bilamba akene tina concert na concert ya Zaiko
a frimé à l'axi bilamba sali ba ya ko sala na sima bimi a ju valise on a tikon le bossal pont na bon a changé bilamba a zongisu na kata concert voilà na kin na 1970 donc zo hello histoire donc a beti wala tango alba na beti crack voilà na émikilité na 1970 donc a beti crack da d'emblée accueilli Alexis Mumbafu a bimi a zongisu sala ngo 3 fois na sima ju valise a zongisu na kata ndako a bimi a kenae donc même na soko yoki na nzembo ya banakini nzembo ya muta mashaka de banakini babwaka ni arkos na nzembo wana papa babwaka ni arkos tanga bakomo na suka oyo atanga service donc so ke na lisuma zo na tanga yoka lokole na ba ne 77 76 77 donc oyo ka bozi abwaka il était tout à smoking blanc, il s'appelait Stervos Niarkos moi na maman donc wana kuta na potote donc ba kamwana banon déjà na kin. Ok, voilà. Donc Niarkos, il y a comme un pape de la SAP. Non, Niarkos, c'est un pape de la SAP. Il y a la confusion. Il y a un livre, il y a un livre na FNAC, il y a Amazon, les éditions du net, pour comprendre. Parce que ti Niarkos tanga kufaki, dans 95, ti 98. 43 ans. Donc, trop jeune. Ouais, trop jeune. Trop jeune. Donc, banawana makambo bat banakoloba ko expliquer ngote. Bat banoko expliquer tango ce qu'on sala na lokende okuta na batu. Nazo sola na bango, nazo expliquer. Ba moko siko batu ba komi kolobela, ti ndenge makambo komi lelo batu ba komi koloba. Nenga mna bana masolo. Voilà le livre yake minamte batu ba rapidité, bano sala ba vidéo, bano sala ba clip, makambo be ba koloba sap. Parce que bokeseni ya sap donc sap na lo bandé nini batu bana histoire wana donc dans l'enfant mystère ba congolais à Brazzaville bana poto bango bazaki na Niarkos na la bakuta na la mec ba osala ba défina bango Alexis oyo ba griffe non ebelé donc na mutaye na oya yezaki ba griffe unique comment mais sikashiko batu lokola ba yebaki na makambo malamu te balobaka Niarkos ali papa sap Niarkos atika ozala papa sap te pour religion qui teni eleki sap donc eza sommet donc sommet ya makambo etel makambo bilamba pour Niarkos a mutali boso na mukili oyo amemi makambo bilamba ekoma tina niveau ya religion et ça le matin na mukili ntango yaki na kini kutu nani makoko musheni journaliste mombo aloba eza de religion satanique mais eza religion te moi je suis comme ça la personne confusion donc Niarkos atika ozala pape ya sap te ayeko sala sikasiko yo mouvement na ye o babinga religion kitendi tangu ya sali mouvement na ye religion kitendi eza kula mamu te pe bat na bando yo kapena ba réseau kula mte kula mamu sala religion kitendi aki via ya Niarkos ne ba père spirituel ne ba oza na ye opese ba idée ba sala be changer ba idée Niarkos ba sali religion kitendi tangu sali religion kitendi ba congolais siko na tangu wana ba Zaïrois po ba Brazzaville ba kino kuna makamuta ba titre ba Zaïrois siko na tangu wana bango nde mutuko yo ba opesa ba titre ba moko ekomi o pape ya sap abimaka pe Zaïrois moko na tangu wana abima pe nini komo neza pe na makamaya na kati ya livre o akomi pape ya sap parce que ba koma ba conquérant Niarkos siko nesika ba kene pe Niarkos apesa bango ba titre bango siko nemba kene ezate ya omona epesa désordre omona ba roi ya sap omona ba titre soki ba nini na makamandaka nzambe na kati ya sap. Voilà, c'est quoi tout son nom qui ozali écrivain tobengo bongo ozali écrivain mutoyo c'est-à-dire aux sap na connaissance makambango à sap mais quand on connaît ça parce que ozali étude sur la sap et la religion qui tendi mais quand on connaît ça c'est quoi pour mutabenga d'abord saper est-ce que ça un critère pour mutabenga un peu saper bon saper ça verbe outil na verbe français hein? Donc latino malamu ne na biga pana biso to ba o d'emblée au beti crack eza na ba eza élégance eza ndenge ya kozala malamu bopeto ni ba bopeto pe bokolongo no banzoto o latino kitoko ozotambola na yo donc o latino donc oza sapé donc sapé chiko yaki po bato na tango wana bana ko kutana ba osala mouvement na bango ya ba bengo ba sapé
Ça perd donc signification dans la société des ambianceurs, société des ambianceurs et des personnes élégantes. Là, tu kitoko bakutani na rue Béranger wana, ba osala na mutalaxi ba griffe na ye, petit ba panzani et suki na wana. Mais ba critère est là qui bien coiffé, bien rasé, bien parfumé. Ba reçoit na te ba no finga muninga ba ninte yala ki muta te ba saper eloba nani l'enfant mystère ba mais comme la période mo ba maître ba yaki ba maître na Paris mais tu vas mona que religieux qui tende za no makamba mobuluté donc ba saper ba finga to na finga muto nini bo yo mo solo ba maloba na yo dans les vides moni donc un saper na ndenge ya base ya makamba sap tangwa nyarkos na ba l'enfant mystère ba Jacques Moulele ba bani ba nani ba vieux américano ba bane masolo saper na mande fouté donc so le boza saper rosa na mande fouté po bato ak na mande fo ba bingo ba toro. OK donc lelo muta mona bimo aza saper a pesi na ba titre so ba nini mais stang aza na mande fo ala toro donc saper rosa mande fouté saper bien coiffé bien rasé donc mande fo ya te ba makamana sapezate. Ah bon? Na religion qui t'a ni paye rien, yo mo moni venir gars. Donc c'est bateau va ça là bon c'est que bazana mo libungi muke. Mais on a livre ya qui po ko salisa bateau, ba ko royeba. Le quoi nga so ki chance wana ya ko sala ba recherche na li kabuna nga ya ngoyo po batanga ba yeba. Ça perd mande fo ezate. Donc mande fo yate bon ba ko tolérer muke bat muke mba na mo moustache mais mande fo rien. Venir gars mo agi mukokoli po agi na libandi. Ayo tchali fo nino yo mukokoli tie compé na rythme musa ko na na suke belé mais akati mukokoli ba bloga matoyi ba tatouage na sape ya laité. Oh donc tako jamais l'autre rien ba bloga matoyi na ngamba sape ya roche l'autre na esprit siko ya sap ndenge bandaki na genèse ya sap. Ouais lelo bat ba komo sala makambo na ndenge na bango ba koma ba directeur ba soki ba nani ba mipesa na ba kombo kili mais ba bloga na zaité parce que la preuve est que ba nani bato ba banda makambo wana ba sakina ba titre wana teneti lelo ndenge ezali na sap makambo na yaité ba titre ne siko viena katanga yo sala religion qui tende ye moka mi bengi pape et puis mi bengi prophète no monde ndenge ezali awa to api na yango voilà moni donc au sultan mutape saka e cadeau ezali nani vie cascas ko ye mutape saka e moni ye mo a komi awa le prophète ayi prophète pour ça religion mais religion ya bato te ba kene ressemble net ba catholique moni ya gi religion définition ya pesa ki eza religion lokola ba religion catholique ba nini ba religion protestante mais ya bango eza makambo ya kolata balinga mingi makambo ya kolata linga oza neti ba club mombo moni ba sens ngo za opesa neti club d'amis mombo kolata bien boza ba homme d'affaires to boza ba enseignant to bana classe bazana ba uniforme mo ya kitoko ozomona na ba sens wana ya OK non mais sikoyo bato ba accusaka cerveau nyarko c'est belé omoni azata na ba kuruzi te oui ezate ba kuruzi ezate donc ba kuruzi yate religion qui ten yango véritable religion qui ten ndenge nyarkos asalaka yango sikoyo yana bien bato ba accusaka nyarkos parce que lelo comment mona mutalo bela sap azana ndako te mutalo bela sap ana nini te mais est-ce que nyarkos ando tinda bato pe que non faut tonga faut sala oui ya ona utolo ba religion qui tendi eza sommet sap eza nango société des ambianceurs batmo baye basali baluyenge balaxi ba griffe na bango basaka na bango ba panzani munamda zonga ndako ne mais nani na religion qui tendi eza na ba mibeko donc nena ba eza na ba dogme eza na ba caractéristiques eza na ba principe et après na programme moi so je nzembo neti nzembo proclamation et nzembo nyarkos nzembo wana aloba malamu ke ba copain ba kende ke ba vacances batunaka bango oh boni mwana wana ayaka kate tongo etani e mokana moye baboti boyokali sitwale yo na mputu kela cité obeti libanga osambi bilamba owelisi mango kende vacances na Kinshasa po basi balandaka yo po baloba tala parisien wana omoni a succès nzoka na mputu eza examen jour à proclamation na Kinshasa jour à proclamation na CFA on comprend na koya na kin jour ango
ndako nanga eza nango bagnole nanga eza nango esika ekotaka mbongo ezanga te ezaki conseil makasi yango siko bato balobaka oyo Niarkos aotina bato na misala te bakosa eza vrai te Niarkos akoyebisa bato bokeni mosala bosala mosala ata ye azalaki na nini na kati ya baffaire ya business akosala ndenge nyonso alongwa na kati ya makambo wana parce que amonaki eza très dangereux azalaki auteur compositeur azokoma banzembo na ye aza na philosophie na ye on abengi philosophie mombelienne po komone mombele mvata kumvata esika ya kolala oyebaka donc azokopesa toli mais sikoyo eyaki na bato na catégorie moko ya bato eyaki neti mibale bato bazalaki bato ya loyenge baye kaka bazomona baya bilamba basomi babilamba donc badefi na bato bazalaki mpo kosomba bilamba mais bazalaki na bongo azocomprendre makambo ye azoloba azoyesa bato ifo otya bapompe na nino na bandako na bino na kini kuna bapompe ya fogofogo lelo nayoki makambo mutu ezongi susu bapompe ya fogofogo ezongi na kini waya biloko ya 1970 ba 70 donc tina se yo anakopesa toli donc programme yango wana sikoyo baparisien ntango bazokende bango bazolakisa babilamba Niarkos ayoki makambo ya beza yango te fo botonga nde Kinshasa botonga nde Congo po bato mosusu bauta baprovince mosusu mais il faut botonga nde mboka botya baclôture bacourant ezala donc vie ya malamu bozala vie ya la société bato mosusu baofanda baghetto omonaka aza na 10 mala bilamba 15 mala bilamba donc mosusu ekabana bipane bipai Niarkos ayesaki uvata kumvata c'est bien bozolata na bino mais ekoki te na vie ya mutu faut zala stable faut zala na vie ya famille ozala na mwasi na yo na bana na yo donc libota na yo oza na baami na yo omona voilà balivre oyo mpo moto azwa yango efasa ndeni bon balivre nyonso mibale oyo moto akosomba yango na FNAC akosomba yango mpe na nini oyo na Amazon to na les éditions du net oyo éditeur na ngai les éditions du net donc eza partout sikoyo yo soko ovandi boye motel moto alobela forme etant que yo oza déjà moto oyo oza écrivain ya makambo oyo so moto alobela forme ebele balobela forme lelo ntango otalaka bango est ce que ozosentir baza mpena na ligne wana ya Niarkos to miso babungi mpe nzela non babungi ebele babungi nzela ebele babungi nzela baa na ligne ya Niarkos te motana aloba balivre na ya balivre moko pédagogique que bato batanga bako comprendre moni bato balandi kaka na buru yeke balandi mouvement ba comprendre ngo te moni bato baya basala ba défi ebele ba défi ya Niarkos ya ndenge ya kosakana te mais ye azo seka na ye mona atala azo seka pa azo mona comprendre que bato bazo comprendre te yango baka vata kumvata esika ya kolala oyebaka yango na bengi yango philosophie mombelienne donc bisika na oloba ke Niarkos alaki philosophe lokola ba philosophe nyonso to yebi na mukili ba Père Tempels ba Plutarque ba Socrate ba Descartes ba nani donc Niarkos pe azana catégorie wana donc ba livre 5 pe ala na ba université na biso ba on étudier yango donc batu ko bunga nga sala nga pasi muta oleka na azui 1 heure du temps azolobila ke akende na magasin bo asombake lamba boyo 1 heure du temps mais so ta nombre de vues mon 80 000 vues eza pasi menzo ne mutonga yebi na ite pa yebi na epete mais ça peut passer pour na nini lelo temps to ta mboka na biso ya omoni ke religion qui tendi et religion moko progressiste ozomona donc makanisi ya Niarkos c'est makanisi ya développement et makanisi bovandi bongo sa balong no makanisi ya développement bisengo oya parce que so la nzembo ya proclamation tanga sisi albia banda kuna ezali eske ko tsambongo jour après na ko kati sa sefa omondi donc avant sinan vie stabilité ya vie na simanda kati si sefa ke akolata babilama na kokutana ba camarade no bayaki pe ba mina ye o bayaki na poto bayaki na bazana na sefa akokutana bango bavandi mwa koseka mwa distraction na simazongi alors so ndenge mutu no tunita na otala makambo mboka na biso ezopesa nga pasi parce que nazomona neti ba film ba vidéo ezoya balakisa bana classe hein ba ezate avandi likolo ya nzete moi eteni mo boya nzete avandi ezosala pasi mais siko so otali vidéo na omona zamba ezali ba nzete ezali ba mabele pe basalaka ba ndaka mabele ezali ba pai ezali mais pona nini makanisi wana ba mikolo bakozwa te bakoka kosala hein bakosala ba kiti ba ban ya kitoko na ba moyen baza nango donc ozomona ke esprit comme enfermé alors tant basala ba mouvement ba saper donc eza jeunesse mobima oyo bazo ko mobiliser na makamoko eza na nzela te ozomona
ministre de la culture a un mouvement le 10 février jour venir kakufaka journée de la SAP. Donc bako so ngo na ndemo ba cadrer yango. Hein bako bengisa ba coutirer na biso bazali ba nani ba to batonga pe ba sala ba sapato bazali ya ba congolais bazali. Basangisi bato wana baza ebele ba grand couturier ba styliste makasi neti na kotanga po eza penda kisaka papa griffe papa griffe ba mode na chae pe na koma na kati ya livre papa griffe comme on peut aller ala morphologie ya kosa ouais aza pega le wala ngantie ya le wala ngantie omona donc papa griffe asala ka ba biloko na ya kitoko mais c'est parce que soutien ça te donc l'état na biso to bato bazala mosolo bakoya kosangisa bato basali neti journée wana ekomi journée moko internationale bakutiri ya ndenge na ndenge même ya bakongolais na bato mosusu bazoya bazolakisa babilama na bango badéfilé de mode ozomona donc na kati ya culture ezokotisa mpe mosolo moni babinotan bato balo baculture yango wana mpe bato bazoya bakadre yango mais ndenge lelo bo eza na ndenge moko ya désordre na bandi d'ici 2023 bamakambo ozonga nango banormal bamakambo ebele ekobonga nango. Voilà, tout comme nous sommes sur le aussi de ça, au IBC Batunio se balance nini et puis si nous sommes sur le accéder, c'est sur le numéro, on peut nous contacter pour au livre quoi. Bon, numéro de téléphone est 06 99 39 47 90. Numéro de téléphone voilà. Alors le basuka zani poto 6 na biso. Ba le basuka on a bandi na ba mituna na osoza sono mituna te. Ba livre ya ngoyo bat batanga donc esprit ya Niarkos po bat bayaga wa un esprit ya Niarkos ya esprit ya loyengete so moni mutazo bima na makambo ya Niarkos moni na lobiawa ba confondre te religion qui tendi eza na mama ba kuruze te eza na pe makambo te o ya ba bible ba nini eza na makambo ya ba tatouage ba biloko matete non eza na ya ngwana te wana ya religion qui tendi te donc so mutaye ko lobila makambo ya Niarkos alobla ngona bosolo la vérité. Mais si on a un vrai sapeur, il faut souquer à toujours assez. Mandefu te, o ayena mandefu ba tatouage bloka matoi. Azai na makambo na te. Wana okota na complet préféré. Ouais, ozomona. Donc esprit ya Niarkos bat bazoya o nuni mo Niarkos a lobaki bo asala ki bo eza ya ngote. Donc vrai esprit ya Niarkos. Nyo so sala o pardon vite fait. Famille Niarkos ba yebsa oni. Si ba sepela eza lokumu ya libota. Po batu mingi ba fingi Niarkos balobi makamabe ba moni ke livre mo ebimi balobi ma bosolo ya Niarkos eza esengo mingi ebongo nani na bita so ebi Rive Nkono oh koti makambo ya ba polémique polémique eza polémique na tu na so Rive Nkono parce que sota démarche na yo na tunyo par rapport à démarche parce que Rive Nkono pe on dirait ça la même démarche na yo parce que ok tongele mausolée na Rive Nkono na ebié parce que vidéo na yo ya tchana na YouTube ngam na sala analyse non eza pe na kati ya livre parce que Niarkos na kati ya livre na lobi na chapitre mo ezali ma langage lobeli ba frime ba ndenga ko tambula ba ya bloga Niarkos donc na zo ndakisa na kati ya vidéo na ebie bon ba démarche na zo sala yemo ko ebi vérité eza livre oyo vérité eza disque oyo monia ba tu ba mo ba juger ngana na makambo mingi olobate mene na yebi et puis na yebisa ye makambo ngana ko wa yebisa ye que via venir ka autant on a vérité mon bat ba juger bon ngaité ngana la kisika livre eza lokola ndenge lumumba lobaki bismoto comme histoire so likamuli kwei o Niarkos alo ba arrestation immédiate na kati ya Lorenzini ba misaka livre ba otala makambo ndenge otuna ngai ba omona soki eza yango te bat ba juger ngamwe na juger ezati. Est-ce que aux gens qui payent tant au kutana ba koko waya bana ba tunyo so? Oui, nakutana koko waya, nakutana ba vie Bwangino, ba vie Gimicho, ba Michael Ikala, nakene tina Londres, nakene tina Michael Ikala Songanzila. Wana pire petit souci à Veniarka. Ah bon, pire petit à Veniarka, producteur à Souka, ou à sala production ya Ndule à Veniarka. Na nino na Bruxelles, et na Bruxelles te pardon à Londres. Venir à Londres. Tant que à Londres, il y a un biscuit betara ndule mutaya maraye Michael Ikala. Basala pe répétition à Yemba. Basala pe na Michael Ikala, mon interview Michael agi pembeni. En 1988 na nino na
na Mamou Palace na Brazzaville Michael Kala alaki siko moni ba idéologie à venir ka po ba ba non masola forme beta ma susute via kende ma non venir ka tanga osa ma beta masola ya forme masola ya kitendi ezaki ba imagination moni na nzembo amatebu nzembo amatebu ba venir ka aluba ma forme era siko azo kanisa que jour à mariage na ena matebu yangwana jour à mariage azomona on était ci défilé de mode moninga tanga ba griffe wana ya siko bazo ya ba invité bazo ya nkola mariage wala ti griffe bo eza imagination mais siko bazo on est tiga bano ya azo yemba bano tanga ba kumba griffe non eza nengwana te bazo longo bien te l'esprit ya Nyarkos yangwana au moins tant otuni na oloba makambo esprit ya Nyarkos a oloba tant no se fait obondela mboka même Michael Kala lelo azo bondela mboka eza ba esprit o venir ka zo yebse tant nyonso yemoka te na mama komba to mono na makamba komba zo yebse tant nyonso donc c'est force aloba mbebele aloba makambo bele yango siko bat bazo kitse na niveau ya forme ba succès na niveau ilamba eza ma mingi oyabo même mode womo Bible la religion kitendi yango na biso ke religion kitendi eza religion ba mupete eza religion ba musulman pété eza pe religion ya ba missionnité moda wo eza catalogue netika livre bo fungoli ozotala moni mais eza te ke comme makambo ya Messi donc bat bako sambela bongo mimi nini eza yango te donc batu batanga ne livre so mitune zali to solo to kuta no so to sala émission batanga ba comprendre yango mona big livre senge kota tina banchik tina ba université bat batanga po bat ba obuba bango te pona kina mona ba émission ba chroniqueur akin ba yebi no makambo malamu te donc bazondi mara nyonso wondima donc lelo soki ba na livre oyo étude sur la sape la religion kitendi bat ba ya ko sa bango soude ke ba yo ko sa batu vérité yango ebimi l'ande mission yo comprendre tout ça na biso te ouais merci mingi voilà moi message à Souka et so on peut ça deux personnes bambote tout ça na biso batu ne baleki belé batu baleki belé on peut ça mbote bon makansi zara na bandeko nyonso ba o ba pire master ba véritable master yanga service Nyarkos bambote ya trop na okanisa pe Jani na ucho tanga Michael Kala ba na combien ya cause vitu voilà moko Jani donc na pesi batu baleke belé batu baleke belé molimo ya Nyarkos ep mana na kimia omoni soki batu bazoya na vérité te a osilika na bano webso makameleka na cimetière donc deux fois te mbule beta donc Vignarka voilà tanga na bano comme livre na olota Vignarka na 2000 abimelanga na pongi abina ngai oza na chance nzamba pesa yo munoko ya koloba makambo malamu na comment on a kati livre tana osala ba recherche nanga bat baba no bundisa nga siko esprit ba bloquer ba livre onyo sombale oyo ebimate na mona ba mystique ya osakana te bat bazo bimilanga ba ni nazo mona pe baton na ebango ba na mona Paris awa po tango na otambola innocent omoni na nga innocent na otambola pona sala ba recherche nanga mais batu vena ba mususu ba na ba magie ba mususu bazana ba kindoki ba mususu ba kisi donc ba mona magi il faut ba bloquer nino na sala carambolage na autoroute na 2001 oh na utaki nino yo interview pa ya mutu mombo tana zozonga na sala carambolage na A6 mais mutango pe sikoyo na ba 2005 2006 na lotaka Vignarka ngana Vignarka pa milanga mbala bele ya ona biseke makambo na ifo otamzo na bosolo so otamzo na bosolo to trikango okuta na nzela obike to vandi na ye likola ya mire ya mire mo amukuse clôture ma clôture lupanga mukuse siko na katikati na biso ezalaki na nino yo radio cassette mo ya munene to vandi ya vandi bisika yo vandi bonga la vandi radio na kati siko mutaolo bana kati mais mutaolo bana na radio cassette wana ezaki ye moko Nyarkos almi ndenge nini muto aso bloquer makam na ngai atangi komba mutu mutu na bisika na utaka nini wana lobi nango pe nena kendeki na kutana ye na bisi na loti via abi point nozo kanga ba faire na ye atala nga abulu malobelo ote ngape na moni ngabo eleki nango mais a continuer ga ba suka ti na yo RVC pinaki ozokanga ba plan pona ni ke histoire ya Nyarkos ngana okoma mutam datina ngai to iza koma na mutute ozomona na période mo pesu na baye na ngai na moni nga bato bazokutsa nga okene boni ni mystique parce que nga mona finance ba recherche na muta pesa nga mbongo te na pemi na osala nino ba texte ya nzembo
ya nino yo ya album na ya suka wa misaka prolongation tango na comme na suka bona baye na ngai na inakanga nino yo kaye na bon na tikaka makambo po ba mustungi trop donc na ko kana ngate obi na senti que mutu mo atemi liboso na ngaka ngama kofi ata na tombe misu bo venir gawo abimela na palin atala nga penali na colère que soki neti otiki na obote omona ati bon na psika ape na bo vient na continuer petit ni tana osisa siko na olote susu tango livre ebimi mutali boso na tinda page ya couverture ya Michael Ikala pire petit venir ga na tinela e na bi livre ebimi pare ningani bat ba mona on tika black mais livre bimaki na olote siko venir ga abi na ngai azane sengo mingi bat basala nyonso bakunda komona e mais nga na sali tout na misi livre comme on etika na histoire ya on azolo baga tango nyonso ke venir ka sala histoire na ye donc bato ba roya basala ba triquer histoire ya vieux ezane tiko bazo kunda ye ba kunda venir ka aloba masute bango baloba ma zomona ba okuta na ye mole ngantia l'unique et le véritable papa religieux qui t'aime. Merci beaucoup, l'unique et le véritable. L'unique et le véritable. Mokita nazate. Il va pas rengos. Avia ikicho wana mutazate. Ba petit ba uti ba kin ba emikili. Ba ba prouver mais rien. L'unique et le véritable. Voilà, merci Nabilo Nyoso Ndeko Bolandi biso, je crois que Soko Lingiozo a livre numéro yango wana Obengi, Obengi tous ala un peu cultivé, tout le kato yeba. Na histoire ya Bateke, histoire de Bateke. À travers Kokongaliema, Pierre Mombele, Papa Nyakos, donc voilà. Ah, on a sonné ma solo yango. Mais rappelle que non, la deuxième émission tu obéis à sur livre parce que ma cambo est bien à quatre livre. Donc rappelle que sa père a Bundarate, sa père pas soit raté. Idéologie ça, mon Nyakos seulement m'embêler. Accusé nzo anda zaine mutu moko bien atinda batu misala. En tout cas merci beaucoup. Omoni na lingana sukisaka wana polika molobi ba congolais surtout ayaki mutia malamu to ko ba mamba sapologie te. Pour sapologie même le remorote. Sapologie même le remorote. Siko ba biso ba zet ba congolais ya RDC to landi mouvement mon boyo na kati ya Luyengi. Ndo ane so batu balandaki nini oyo moni mutia mabekaka. So balandaki makambo ya nyar ko sima maloba za koloba. En tout cas, il y a bien, mais le loba la sapologie, la religion qui t'indi. To lingana, to sal malam pour nabiso. Merci beaucoup. Donc d'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur tout le Belavi officiel. La suite au prochain numéro de sur la livre et histoire de Bateke. Merci beaucoup. Des services à sortir bino. Mais normalement qui te sortir là, te sortir bino en nyons. Et vous allez là, oya nyons. Oya sana na besoin ya nyons. On a la linga kana nyons. Na futa kana na reta. Yaka, j'ai des services à Swaka. On a vu la reine. Hein? J'ai des services à Zali France Mobiba. La ville à reine. Ok le Luka. Jojo Panda. Jojo Panda. Numéro na Zali 07 81 21 87 96. Allô, j'ai des services, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien, j'ai des services. Ah, puis surtout dans le départ, il y a Angola, le 25, il y a mois de mai, Oyo, là le 10 mai. Numéro il y a 09 52 96 16 79. Vous avez l'entendre? Bobenga. Oh, il y a ça solo. Vous comprenez? Donc, dans Lyon, vous ne pas José Kalonji Badibanga. Écrit na bango yango na C numéro na bango yango na C moke ne pas na bango na Lyon so vous la personne bobengi José Kalonji Badibang la fille beaucoup de la maman Asari Viviane Italie Mobimba bata Naples bata Milan beaucoup de la bobenga maman Asari Viviane numéro na bino yango na eza kolega na C. Oui, vous le numéro maman Azari Viviane.
bobanga te agence oyo kudi ya mbote. Ici c'est JNT Service. Nous avons la promotion et la carton. Nous travaillons dans 5 dimensions et la carton. Dimension de l'Ibosso, nous avons un carton il y a 60 x 40 x 30. Bisso, ils ont 50 €. Sauf que pour la concurrence, Bisso, ils ont 60-65 €. Mais par contre, quand on a bango, ils ont suka awa. Il y a Bisso et bandi awa et eti awa. Il y a bango et suki awa. Donc voilà la promotion, il y a un carton à Bisso et Yangwana. Et deuxième dimension, nous avons un carton il y a 70 x 41 x 32. Ils ont 100 € pour l'Île-de-France. Et pour la province, ils ont 130 €. Et en ce moment, il y a la promotion. Nous avons 10 € dans le carton. Et la troisième dimension, il y a le carton il y a 70 x 50 x 50. Ils ont 150 €. Et pas les concurrents, ils ont 160 €. Mais ils ont les mêmes dimensions. Nous avons le carton, ils ont miné. Et celui qui est dans la 4e dimension, nous avons un carton, il y a 80 x 50 x 50. Bissou est à 250 €. Et là, en promotion, vraiment, on a reçu un carton à Bissou, il y a 220 €. Carton, il y a 80 x 50 x 50. Ils en ont 250 € payés à Bissou. Et pas les concurrents, ils en ont 270 €. Les autres, ils font ça à 290 €. Mais Bissou pour la population en Moka, tout ça, les promotions, et bani awa dans le mois de mai, tu en septembre, promotion, carton et qui tient à 220 €. Et tout ça, carton mounene. Carton mounene, on a 100 x 50 x 50. Bande on a 350 €. Mais Bissau dans la promotion et qui tient à 300 €. On a pour la Île-de-France. Donc qui tient à 300 €. Et ce qui peut arriver qu'on tindi 4 cartons, 5 cartons dans la moko, donc ça là on sous prix. Et en même temps, on a sur un carton moko à 50 € pour être gratuit. Donc JNT Service et Yewana pour nous repérer une solution. JNT Service, tout ça va enlèvement de porte à porte. Ce qu'on bengi biso, tu es besoin, tu es que le carton, tu as kaka à compte il y a 10 €. Nous ne vendons pas de carton, tu as kaka carton te. Tu payes sur carton, tu as compte il y a 10 €. Tant que recharger colis, au bengi biso, tu reçois colis. Tant que tu as, au si les restes, tu déduis 10 €. Par exemple, ceux qui te font ça au carton à 50 €, tu as un compte il y a 10 €. Tant que tu as colis, on peut faire ça à 40 €, y compris 10 € pour ce qui sont dans le compte il y a carton. Eh mamé, agence le yenge, agence achale.